Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kulanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo tokotalisa bino tango tobandaka koloba ete Joseph Kabila azali elembo oyo Nzambe atie na mboka na biso pe azali président oyo Nzambe asimbi kibokonzi na ye na maboko ba oyo nyonso bazali koluka na molili butu moi po ete baloba ete bakwesa ngwende na ye bazali kosala erreur po bayebi te ke oyo nyonso bango bazali kosala pe oyo bango bazali koluka ekobendela bango mindondo po ete Nzambe alingi akokisa masolo to profesi na ye na mboka na biso na nzela ya président Joseph Kabila Kabange ndeko olinga te ezali kaka ndenge tozali koloba po ete bino bakongole bozali bato oyo tango toyebisaka bino makambo toyebi te soki matoi na bino botiaka yango wapi na banzi na masolo oyo tokoloba mokolo mwa lelo tokorevele bino makambo ebele oyo eza kolakisa basigne oyo ezali kotalisa ete ya solo président Joseph Kabila azali ya Nzambe pe azali président oyo Papa Simon Kimbangu alobaki ete 4e président oyo akoya bato bakobundisa ye akozwa ba problème ndenge na ndenge na ba opposant pe ba congolais belé bakobundisa ye meme na bapaya
mais bakokoka ete ti projet to mabongisa minyoso oyo nzambe apesaki mpona mboka na biso kokokisama na nzela na ye. Bandeko babolingo na banzi ete tango makambo elobamaka bato mingi bamonaka yango lokola filme. Mais tango bato bazali komona yango lokola filme, bazali koyeba te ke l'état oyo bino bozali koreve kokanisa ete no tozali kotala filme pe makambo ezali kosalama pe ba mystère ezali komonisama na nzela ya président Joseph Kabila. Mais bokoyoka yango mokolo mwa lelo oyo tobongiseli bino na mama ozali kasi yango te tokoka kokota na kati na masolo yango malamu na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo ebongo na nsima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bata bamoni basi ya baba ah papa ah mama bata bamoni basi ya baba Kabila azali président ya Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bata bamoni basi ya baba ah papa ah mama bata bamoni pasi ya baba
radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan oyoki yango ya bien Keba Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko ba bolingo kaka ndenge bouti kolanda balobi ete président Joseph Kabila azali président ya Congo pe ba o nyosu bazali kosala ba mangungu ezanga tina boyebaka ete bozali kolexcellere na bino pamba po ete wana ezali mabongisami ya Nzambe pe wana ezali ete masolo oyo Nzambe asi abongisaka utakala lelo oyo bato bakomi komona yango ekomi lokola filme mais ezali filme te ezali réalité bondima oyo ezali lokola prophétie ya papa Simon Kimbangu asilaki kopesa utakala pe lelo oyo makokisami ezali kokokisama pe mingi bazali kibiba bazali koreve bandeko babolingo na banzi toyebisaka bino mikolo eleki ete boyebi bamasolo ya mboka na biso Congo ezali ba masolo oyo ezali kosalama na ndenge ya mystère. Mystère wana ezali tout d'abord maloba oyo Nzambe atiaka na kati ya papa Simon Kimbangu ezalaki lokola profession alobaki mpona mboka na biso. Mais lokola Congolais amonaka ete oyo ndeko na ye Congolais alobaka yango te. Congolais alingi nde oyo akoyoka mondele alobi nde Congolais andimi. Yango na mingi bazali kosala matoi mangbonge. Bazali kokanisa ete oyo nyonso tu bazali koyebisa bango lelo ezali lokola ba masolo ya lisapo me bazali koyeba te ke réalité ezali kosalama. Bandeko, est-ce que bino moko bozali komona te na makambo nyonso ndenge ezali koleka? Botala kaka depuis to banda na masolo oyo tango Joseph Kabila zui bokonzi ki tokomi lelo. Est-ce que bozali ko remarquer mystère moko ezali kosala mate na kati na mboka na biso? Soki moto ozali na kati ya révélation te oko comprendre te. Soko ozali kaka moto ya loyenge okotikala pe moto ya loyenge ya biloba loba. Soko ozali moto ya lokoso ya koluka pouvoir, okotikala pe kaka na lokoso ya koluka pouvoir mais okozwa yango pete. Pamba te jamais prophétie oyo Nzambe atiaka na kati na papa Simon Kimbangu ekoleka kaka boye po ete yo moto ozali koluka pouvoir baposa na yo ekokisama. Ozali komikosa. Bandeko to mekana nukozonga sima. To ndenge ba jeune ya Kinshasa balobaka to betana nu shita sima. Totala tango président Joseph Kabila zui bokonzi na Congo. Bandeko, mokolo kaka oyo batiaka président Joseph Kabila apretaka serment. Makambo nini o biso to yokaka te, surtout na poto na ba opposant ba mobutiste. Ebele balobi Congo ezali mboka moko ezali mboka ya moselu mwana oyo akosielu muka pe akodinda na mai parce que akokoka ko gérer Congo te. Congo ezali mboka moko basalaka na yango liseki te. Joseph Kabila inane topesi ezali ebele kala te akosielu muka pe akokende. Bandeko maloba nini elobamaki te. Bamisusu kutu batali balobi papa na ye kutu azalaka mobundeli ya mboka ya solo solo babomi ye ebongo ya kokoka te. Congo eza mboka monene Mobutu kutu les grands léopards alembani masolo ya Congo ebongo ye kaka muta kokoka te botala pe na age na ye mwana mukebo ye. Bandeko ebele babandaki koloba pe okomona na banganda na bamatonge ou bien na ba château rouge
bamobutiste baza kosala bamakita baza komela balobi kala te akokende mpe biso tokozonga na Congo kala te oyo ezali kaka bamindele nde basali kaka batieli biso kaka mwa marionnette moko wana mpo bayebi ete kala te aza kokende biso bamobutiste tokozonga bandeko basala feti ya kosakana te makambo toza koyebisa bino bandeko bozwa yango liseki te bato baloba na ndenge ya kosakana te bamisusu kutu balobi président ngo kutu alobaka na ye français te ndenge ezali wana akokoka te me bandeko oyo ndenge balobaka ete batula mpaka bamona peleve tina ndenge Joseph Kabila komi na moma oyo toza na yango tina ndenge bango nyonso tu basalaki balikita mpo ete baluka meme alongwa na bokonzi ubie baboma ye bandeko tina ndenge Joseph Kabila komi boye ebele baza kokamwa mpe ebele eza kolekela bango bandeko bino moko boyebi bapromese nini oyo bato bapesa te na masolo ya Congo kekala te nzambe alakisi aza fa kekala te Joseph Kabila wana bokomona nzambe aza kosala bamakambo akolongwa bapesa baprofesi ya ndenge na ndenge me bandeko lokola baprofesi na bango ezalaki na yango ya moniato ezalaki baprofesi ya baprofesi ya posa ya nzoto ya bango moko bato oyo makanisi ya bango moko bato me ya nzambe te bandeko bato ebele oyo lelo bapesa baprofesi toluka bango na mai na miso eloko nini baloba te mpo na Joseph Kabila makambo nini baloba te ndenge ezali wana Joseph Kabila kutu bandeko bapesi sango asi akufi barusse bapesi sango aza na hôpital babombi corps na ye balingi nanu bato bayeba te Joseph Kabila aza deja ya kokufa bandeko bino moko boyebi po ete biso Radio Zoomel 1000 tolobaka pamba te biso tolobaka avec bapreuve à l'appui nakosengana na papa Botamba tiela biso nanu baimage totala nanu bascénario oyo bato basala na kombo ya président Joseph Kabila oyo bayaka te balobi ete Joseph Kabila kala te akozala lisusu président te mpe meme ngwanda ye alobi ete ndenge ezali wana ngai nayebi place Joseph Kabila alalaka nayebi meme balere nini azalaka na ngenga kati soki nalobi naboma ye eza je moke kaka bascénario bango baza kosala me lelo oyo mokili comprendre ke bavivraki na bascénario moko oyo ti lelo mutu moko aza comprendre te parce que bozwaki maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki mpona 4e président bobosanaki yango boza kotala nde baaventurier bacomédien oyo biso tobengaka batintin au Congo babengi bango soi-disant baopposant na bamobutiste to bavandi na babilobi aloba oyo bazalaki koloba bino bozalaki kokwara na yango wana balobi ete bokozala bongo mpe bokotikala bongo mpo nini parce que boza kokwara na baaventurier bacomédien alors yambo te nakoka kopesa mama Rosalie maloba papa Botamba nakosenga na yo tiela biso nanu baimage totala ndenge nini bascénario ya bato oyo babandaka koloba ke Joseph Kabila akokende kala te Joseph Kabila asi akufa Joseph Kabila bamakambo ndenge na ndenge totalisa bango mpe ndenge nini bato oyo basalaka bascénario oyo tolakisa bino ete azali ya nzambe bandeko ata na 2016 oyo boza koganga 2016 soki esili na décembre eloko eyi te zelo bokomona oyo nyonso tu toza koyebisa bino ezali lokola profesi ya papa Simon Kimbangu ekokokisama mpe bokokamwa Joseph Kabila boza koloba ete bopesi ye eta na ye ya suka na 2016 bokokamwa ndenge nini ngwende na ye ekozwa lisusu force mpe bato oyo nyonso tu bazalaki koganga nzambe akobimisa bango na posa mpe bamisusu bamibengi baopposant bakokende kofukama mpo ete Joseph Kabila apesa bango baposte na gouvernement oyo makambo tolobi bokanga date ya lelo mpe bokondimela biso eloko eyi te po ete terre ezali blende meme bamindele bango moko bandeko toyebisaki bino eloko moko tolobaki ete baaméricain na monde na bapays nyonso to avant bakende kosala likambo
bakonsultaka bamagicien na bango. Bamagicien na bango bazalaka soki neti balingi batinda batroupe na bango na pays songolo, bamagicien na bakozwa boule magique. Bainvoke batali boule magique epesa bango avenir ekoloba nini po soki basoldat na bango bakei kuna. Bandeko, na masolo ya Congo, ba-américain batala mikolo bazokamwa. Boule magique na bango ezopesa kaka mulili na mulili. Ezolekela bango me bazoyeba te ke moma ya prophétie ya Papa Simon Kimbangu e bandi kosala. Bandeko, ba-américain boule magique na bango ezopesa eloko te. Ba-américain ezolekela bango me babiloko tozoyebisa bino bozozwa yango neti liseki. Ebele bakosutuka. Pe ebele bakobanda koseka na ndenge ya soni. Toza kokende na bino kaka malembe mais un jour tokoyebisa bino, toyebisaki bino pe bamisusu bakoloba ete te omoni ke biso tokanisaki l'air yango yo Radio Zumel 1000 toza koloba pe biso tolobelaka bino toza bato oyo te toyaka kaka na bamasolo boyeboye oyo biso tolobaka yango wana bomonaka pe ekokisamaka pe bato bakomi kobenga biso Papa Roger ya solo penza bolobaki, Mama Rosalie ya solo penza bolobaki. Pona nini? Parce que biso tozali kotambola na vérité. Yango wana omoni ete vérité ata bato bakanisi yango lokola lokuta te umeli suka bato bakomona ete vérité ekotikala kaka vérité. Papa Botamba tiela biso sikoyo ba image totala ndenge nini bato batutukaki, bato balobaki vovaki pona Joseph Kabila oyo ba promesse bapesaki yo ba diaspora congolaise mususu bakanisaki ete Joseph Kabila penza kokende kala te, ba misusu bakende meme kokangisa ba valise, surtout ba mobutiste ebele basali ba valise balobi Joseph Kabila aza kokende kala te toza kozonga na Congo. Bandeko ebele bafungola ba valise na bango pe bilamba yango batiaka na ba valise lelo bakoma kolata yango po nini promesse oyo bato ya mokili bapesaki bango ekokisami te. Oyo ya Nzambe nde siko toza kovivre yango eke toyebisaki bino ete bandeko oyo aza kokanisa ete Joseph Kabila akolongwa pona maloba ya bato oyo bamelaka masanga na ba Chateau Rouge, bamelaka masanga na ba Matonge. Boza ko rêver soki koti na vision ya Papa Simon Kimbangu te bokotikala kaka boye pe ebele deja boza komona bakanisaki ete bakovivre départ ya Joseph Kabila po bakende na Congo bapesa bango baposte ebele pe bakomi kokufa bakomi kokunda bango kaka na poto nyonso tu wana tokolobela yango. Papa Botamba tiela biso nanu ba image totala ndenge nini bato bayaki pona koloba n'importe quoi que Joseph Kabila boyoka ndenge nini bavovaki mais lelo ndenge tokomi boye ebele baza kokamwa. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botuna nga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakali na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel. Avez raison Aïe!
bonjour ndeko oya bengi biso. Allô, bonjour Pilipili. Bonjour ndeko, obengi biso na mboka nini? Na bengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Kilo. Papa Kilo. Ilo. Kilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Oui. Kabolela biso pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na biso. benga bino, na bengi bino pour na pesa bino information sur Ouais. le peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la Sengo ya makasi. Ya liboso émission ya pilipili donc lokole swaki yo yango otie kombo ya pilipili ndenge esungai Papa Kilo pe makambo na zo eza ya kilo Ya kilo. ezali nini awa na minute nazosolola na yo nazokoyebisa yo Joseph asi akufa ezali information nazopesa bino teke yo nazwi yango mpa songolo pakala congolais ou congolais te nazwi yango epa bamindele bango moko barusse baconfirme mais bakamati corps na ye babombi yango na Allemagne po ekokende directement Kigali na minute tozosolola na yo zoe moto azokoasine poste ya Joseph. Avec cette réunion, il y a un officier et Pessi Mogulu. Donc, bazo comprendre que peuple congolais combattant résistant, botelema, le samba ba mama ya ba peuple congolais essaye kama kina Zambie à sa sali. Donc Joseph ça fait 4 jours ya ngoyo, mais ata combattant moko ayebi. Vous êtes toujours dans la rumeur que azana hôpital T asi akufa naye. Donc na bengi bino pona pesa bino information na ye ko sala blague te na kata Congo number 1 na ye ko pesa bino information sûre et confirmée beaucoup za la surtout pe beaucoup sepela o beta kelelo mais na lingina lisusu boye na mese pilipili mokolo bobandaki émission na bino babengaki yo sur le champ nalandaki yo mais na lingina esa na tata wana oyo amerika kotia tembe na maloba mosali na nzambe etia tumba maloba na nzambe batiaka nango tembe te Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botiela biso makambo yo penya botiela biso makambo. Bandeko babolingo na banzi bino moko bowiki kolanda ndenge nini bakongole mosusu babimisaka ndeko na bango bakongole bangoto bobo awa na poto pona ba information oyo ezanga motuna makolo. Na banzi bomoni mwana mobali wana oyo apesi kombo na ye alobi kombo na ye Papa Kilo ndenge nini azalaki kopesa ba confirmation pe azako affirmer maloba na ye ke ndenge ezali wana Joseph Kabila se akufa babombi kor na ye na Allemagne ba makambo ndenge na ndenge ezali kokamwisa. Alors, ona yango Mama Rosalie
yo olobi nini mpona mwana mobali oyo babengi ye amibengaki na nkombo ya papa Tilo ayaki kopesa bato information ke nzambe to barusse bayebisi ye ke Joseph Kabila sakufa okoloba nini mpona yango mpe nayebi te vraiment soki mwana mobali wana ntango atambolaka na nzela atalaka lisusu bato na elongi maloba ezali epai na yo mama Rosalie. Merci papa Roger mpona kopesa ngai maloba. Tout d'abord napesi ba auditeur na biso nyonso ya Radio Zumel 1000 mbote po ete nazwi mpe mwa ba message ebele ndenge mingi bazalaki komitungisa balobi ete bazali koyoka ngai lisusu te. Pona yango nazali pe kosenga ba excuse mingi boyebaka ete makambo mingi pe ezalaka ya kosala oyo ekoki kosala ete tango mosusu bokoka pe koyoka ngai te. Mais lokola nzambe azali kopermettre ete radio oyo ezali radio moko ebongi malamu peuple akokaka koyeba ba verite oyo ya se ya kati oyo bato mingi bakokaka koloba te ebongi malamu tozalaka toujours présent pona tokokaka koyebisaka bato oyo ezali penza masolo ya bosolo pona mboka na biso. Bandeko babolingo na banzi na makambo oyo ndenge papa Roger uti koloba boyebi ete ba aventure esalamaki ya mingi pe ba makambo elobamaki ndenge na ndenge ba komedi esalamaki ndenge na ndenge kasi suka na yango bomoni bino moko verite ndenge nini eye kobimisa bato mosusu bazoba pe bato ebele lelo bakokaka lisusu koloba te po ete lokuta oyo bango baitilizaki lokola arme na bango lokuta ebeteli bango demi contour pe ebloke bango bakoma na soni pe mingi balingaka lisusu kolobela bamasolo ya bakomba na bango te po ete makambo mingi oyo balobaki ebimisa bango penza bazoba na miso ya bato ndenge bozali komona tata oyo ayaki kopesa bato kombo na kombo ya Tilo oyo alobi ete nazali kopesa bino information moko ya vrai ya sûr ke Joseph Kabila asa akufa azali bongo na hôpital babombi corps na ye na Allemagne bazali kolinga po ete batinda corps na ye na Kigali ba makambo ndenge na ndenge wana nyonso tu ezali kolakisa lolenge ya bakongole bozoba ya bakongole bandeko nazali kokamwa mpona nini parce que biso tokanisaki ete bato oyo baye awa na poto bango nde bakoki kozwa penza mayele ya mingi koleka bato totiki na Congo mais bato totiki na Congo bakomi komona ete biso bato tovandi na poto ba raisonnement na biso ezali lokola bato bavandi na bazamba na bamboka tozali koyeba te nani aloki biso. Bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko mboka na biso Congo ezali na besoin ya biso bato tobimi libanda tozwa penza mayele po ete tokende kosunga mboka na biso. Mais nazali komona ebele bazali na poto bazali koreve pe bazali tango nyonso kosala ba makambo moko oyo tozali komituna eske Congo ekozala penza na lisungi na etali bongo ba diaspora congolaise bazali libanda po tozali komona pourcentage ya ba congolais ebele bazali libanda on dirait ba cerveau na bango edoki on dirait mitu na bango eza kosala lisusu malamu te. Bandeko na koyebisa bino eloko moko eloko yango ezali nini nazongi lisusu mwa sima moke bomoni na tango ba pesaki Joseph Kabila pouvoir oyo bato mingi tango batalaki balobi ke oyo mwana oyo akokoka te pe mwana moke boye Congo ezali mboka moko ezali na mystère ya yebi ba mystère ndenge nini ezali na mboka na biso po ete bakende kokanisa ete ye kokonza Congo ebele balobaki ba misusu balobi topesi ye inane akokoka eloko te ba misusu balobi ya inane ezebele. Bandeko bato na bato bapesaki ba commentaire tango banomaki président Joseph Kabila mais tango baye komona ete moto yango bapesaki pouvoir aza kosala makambo moko eza kokamwisa meme na bato ya mayele. Bandeko yango na bomoni mitu ya bato ebele na poto surtout ba opposant
na ba mobutiste oyo bakanisaki de Joseph Kabila kalata azokokende bango bakokende korécupérer pouvoir mitu na bango edoki po soki bakanisi baraisonne ntango ndenge baza kopesa président Joseph Kabila pouvoir ndenge azalaki na ndenge makambo ekomi lelo bandeko mitu ya baopposant congolais edoki yango noza komona awa na poto bato mosusu baraisonnement na bango komona moto boye alati kazaka adindi na kati ya kazaka mamiki na cravate yo oza kotala bolobi moto abalonga ntango akofungola monoko baraisonnement na ye obandi komituna yango moto avandi na poto to avandi na mboka kuna na Congo ye moko okomi kokamwa mpo na nini naye kokomprendre ete ezali nde mitu ya bato edoki po mingi bazalaki kaka na espoir na bainformation bazala kozwa o Joseph Kabila akufi o boye mingi bakanisaki ete ezali vrai mais sikoyo ndenge makambo ngo ye kokoma bandeko edokisi mitu ya bato mpe mingi baza komona yango lokola filme me nzoka réalité oyebi bandeko ntango tozalaki bajeune ntango tobandaki kotala bafilme oyo neti ya barambo ezalaki okomona ntango mosusu Rambo akokota na ka esika ya binemi bazali boza komituna eske akobima to akobima te ndenge pe toza komona lelo bato mingi bazali kosala bamakambo mosusu oyo bazali koyeba te eke makambo ya Congo lelo ekomi mystère mingi oyo bazalaki kopesa confiance oyo baaméricain balobi oyo baaméricain boyetala bandeko soki bolandaka radio Zumel 1000 nayebisaka bino eke baaméricain boule magique na bango oyo batalaka bamakambo po ete bakoka koyeba ndenge nini ya kokontrole bapays nyonso na monde boule magique wana na masolo ya Congo ezali kaka soki balobi bon tolobela bamasolo ya Congo magicien na bango babimisi boule magique wana babandi koloba masolo ya Congo boule magique eza kopesa eloko te mulili na mulili na mulili toza koyebisa bino me mingi baza koreve ebongi kutu bino bato boza na États-Unis bozwa révélation oyo biso toza na yango me boza kidiba boza kaka baaméricain balobi Bill Clinton alobi Obama alobi balobi nini depuis bobanda komelaka bato ke baaméricain balobi baaméricain basali boza komona teke makambo ndenge eza kokendele ekomi sikoyo masolo ya nzambe ye moko na nzela ya prophétie oyo ya papa Simon Kimbangu boza kokomprendre yango te bakongole boza kokanisa kaka oyo mundela koyebisa bino nde yango wana te me bokozala kidiba mpe bamisusu ndenge bazali wana boyebaka ete bokokotisa baespoir moko oyo ke boza kokanisa ete masolo ya Congo kala mingi te ekosila me baespoir wana ekobelisa bamisusu mitema bakosala bacrise cardiaque mpe ebele bakobanda kokota na se ya mabele mpo nini boza kopesa baespoir na makambo moko oyo bokopesa kudu te soki bolingi bozonga na raison bolandela kaka prophétie ya papa Simon Kimbangu ayebisaki bino ke 4e président ye nde akozala président oyo akoya kosala bamakambo ebele me bakoatake ye bakosala bamakambo ndenge na ndenge me bakolonga ye te yango toza komona te yango toza komona me bandeko naza koyebisa bino bakongole ebele bamikomisi bazoba likolo ya bamakambo ya Congo mpo na nini parce que oyebi soki prophétie ya Nzambe ebandi kose réaliser meme bato ya mayele oyo bandimaka te bakomaka lokola bazoba yango na toza komona yango wana poto okomona bato mosusu baza koloba makambo otali moto bolobi me moto bamakambo aza koloba boye ndenge nini me ezali nde Nzambe arendre bango aveugle mpo bamona réalité oyo Nzambe aza kosala te na terrain yango na tolobaki ete Joseph Kabila azali ya Nzambe esuki kaka na tata oyo te oyo autaki koloba bamama bobeta kelelo Joseph Kabila akufi esuki kaka na ye te bazali ebele bokomona bango na banzi tata oyo apesaki kombo alobi kombo na ye papa Tilo na banzi depuis bamasolo na ye oyo abima moto ya lokuta je suis sûr acha changea kombo
na ndimi teke alingaka lisusu bato babenga ye kombo wana ya tilo ntango mosusu ase achangea kombo po soni oyo tato ya yoka nayebi te na Belgique soki atalaka lisusu bato na elongi na ndenga yaki na bacourage nyonso baris balobi kutu mokonzi ya baris alobi ke corps na ya Joseph Kabila ezali na Allemagne boye omoni suka na yango lelo tosuki wapi tilo naza sur place azaliko soki ntango mosusu aza kolanda émission na mikinza moto eza kobima ye mpenza wana na mitoki ya mobeso eza kobima ye tilo papa tilo zalaka na réserve omoni oye kokwakuli suka na yango akoloba mpe ngai papa tilo version naza kopesa bino ezali mpenza ya sur oyo ke ndenge ezali wana soki bomoni yango ekokisa soki boyoki yango na makambo ntango bokoya koyeba verité bamama bakobetake lelo tosuki wapi papa tilo na banzi boya sa changea kombo azalaka alingaka kutu te babenga ye na kombo ya tilo wana boya sa changea papa tilo bandeko wana soki ndenge nini place azali bandeko oya boye soki aza koyoka nga mama kozali na minute oyo bandeko place azali mikinza moto eza kobima ye na nus piku na ndenge ya somo mpo nini mpo na ye akanisaki ete na ye koconvaincre bakongolais papa tilo na mawa po bomona bozoba ya bakongole wana si ameli masanga na ye na nini na matonge ala ye siko kobenga na émission mpo aloba ete bainformation na kopesa bino ya sur papa tilo na mawa sikoyo tolakisa bino lisusu komedi mosusu ya masolo kaka ya Joseph Kabila tokolakisa bino lelo basérie oyo eza kolakisa ete Joseph Kabila aza ya nzambe po ete baboma Joseph Kabila na maloba depuis kala mais lokola azali ya nzambe akotikala kaka ya nzambe pe makambo nyonso to oyo nzambe alobaki na nzela ya papa Simon Kimbangu ekokokisama tina suka pe banguna bakosutuka image s'il vous plaît papa Botamba radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui a bien Keba Zoomel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel Avez raison aïe moto ako attaquer Tchatumba partout au Kozala combattant de akosila nsko nayo moto ako attaquer Tchatumba partout au Kozala combattant de akosila nsko nayo omoni tango tozalaka ba combattant tozalaka lokola bafu mikolo nyonso nasalaka prière ce qu'on appelle l'exorcisme ko bimisa muri mo ba combattant ekanganga na suki na makanisi na zolo kotanga na misitra bi muri mo ba combattant au nom de Jésus sort na bimisaka ngo tous les jours na koki kulinga mwana ngaya combattant ta mukolo mon côté biloko wana je maudis cette expression dans ma vie que na la ki mukolo moko na bimi na komi combattant papa tambwise micro na moto so benga ba combattant 10 ba combattant ka kote bango 10
okomona ke 8 mitu ebebi bakombata mitu ebeba kendi kaka na micro tambwisa kaka soki babi bakombata mitu ebeba moto ya liboso motu ebeba yo bapriere no wana osalaka bato bakamwa ngai mpe motu ebeba sikoyo nakomi chance na bimaka avant bozomona cortège wana ezotambola kanambe moto aza na kati te moto aza na kati kuna zowe bakokosa bino kanambe aza te histoire neze esili deja mulangi mai akuti na toilette ya rwanda omoni ntango tozalaka bacombattant tozalaka lokola bafu mikolo nyonso nasalaka prière ce qu'on appelle l'exorcisme kobimisa molimo bacombattant ekanganga na suki na makanisi na zolo ekotanga na misitra bi molimo bacombattant au nom de Jésus sort nabimisaka yango tous les jours nakoki kolinga mwana ngai akomata combattant ata mokolo moko te biloko wana je maudis cette expression dans ma vie que nalalaki mokolo moko nabimi nakomi combattant papa tambwisa micro na moto oso abengama combattant 10 bakombata ka kote bango 10 okomona ke 8 mitu ebebi bakombata mitu ebeba kendi kaka na micro tambwisa kaka soki babi bakombata mitu ebeba moto ya liboso motu ebeba yo bapriere no wana osalaka bato bakamwa ngai mpe motu ebeba sikoyo nakomi chance na bimaka avant Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko. Bomoni ba résumé oyo nyonso lelo toza kosalela bino ezali pona kolakisa ete makambo oyo nyonso bato basalaki na en dehors ya prophétie oyo papa Simon Kimbangu apesaka bazalaka koyeba teke moma oyo prophétie wana ebandi ko se réaliser moma yango esi ekoki yangana boza komona bazalaki kosala ba makambo lokola bato bamelaki badiamba basali ba makambo Chatumba akei kolatela bato bamvwela soi-disant mosali na nzambe bishop mais lelo oyo bandeko bino moko bomoni esika nini masolo na bango to ba aventure na bango esukisi bango bakanisaki ete bisalasala na bango oyo nde yango wana ekochange makambo na Congo or ke bayebaki teke bazalaki kotambola na kati na kozanga koyeba oyo ndenge balobaka ete bana ya libabe bana ya botutu ndenge bazali wana ebele lelo bakomi na botutu na nzoto soki basengi babolimbisi te na bamakambo basala bomoni ndenge Chatumba akomi ye wana lelo akomi koloba bamakambo mosusu oyo ye moko akizali ko reconnaître ete bazalaka lokola bafu na makambo babandaka kosala ezali Chatumba te ezali nde maloba ya papa Simon Kimbangu ekomi kozongisa bango na nzela pe kolobisa bango babiloko bango moko baza koyeba te mais ezali nde prophétie ya papa Simon Kimbangu nde za kosala ete maloba na bango ezwa contradiction pe baya kozonga na nzela bazali wana baza na vertige kimpelekese bandeko mais esili nanu te tokolakisa bino lisusu te po ntango tobandaki koloba ke Joseph Kabila azali ya nzambe bato mingi babandaki kondima te tokolakisa bino basali na nzambe oyo bazalaka okomona baza kofinga Joseph Kabila koloba n'importe quoi mais
tango basali na nzambe wana bayaki kozala frappé na ba problème ezalaki nde mpo na nini ezalaki parce que nzambe alingaki alakisa bango makambo boza kosala ezali yango te oyo nyonso tu balobaki o nzambe ayebisi biso o tomoni boye ezalaki kaka bamakambo ya lokuta mais tokoloba mingi te papa Botamba atiela biso baimage ebongo nsima tomona baaventure nini bato oyo bakutanaki na yango mpe lelo oyo nzambe aza kotia verité likolo ya mesa mpo na koloba ete oyo nyonso oza komona lelo ezali prophétie oyo ya papa Simon Kimbangu réalisation nango ebandi kokoka ata bato nyonso boza komona baza koya na Belgique oyo baye kosala baréunion oyo boyeboye bandeko bakosala eloko te mpe ndenge ezali wana oyo nyonso baza kosala eza bisalela masolo yango mpe esika kokende kosukela ekolala kaka boye oyo nayebisi bino bokanga date ya lelo papa Botamba baimage s'il vous plaît radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Mota volcan oyoki yango ya bien Keba mais bato bazali ko espérer na bino comment bino mitwe baby non parce que bato bakanisa ki kombango ezaka ka komba boye to koti to Kabila dégage plus Kabila dégage plus Kabila ça ko piquer plus Kabila dégage plus Kabila ça ko piquer Kabila piquer ti to komi na 2016 oh mais yemo ko tiene tseki di mitwe beba alongo na kiri porane biso bato nzambe toki kosangana na bango yango zone Dieu nous a frappé vous comprenez frappa bino ndeni frappa bino yango kota ko hôpital ya hôpital kasi po balongi batelema oyo eza nzembo ya balongi mpo makomi elobi na biso ete ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas ainsi dit le Seigneur oracle de l'Éternel ekosimba te na maboko na nkolo ata elinga na bangeloko te basangani lokola moto moko bayokani po basalanga mabe na bombama na maboko na nkolo ata elinga na bangeloko te yokasango nesengo bien-aimé bomoi na yo eza filme oyo nzambe asa tala apesi mokili etala yo nde acteur principal okokufa te halleluya azoloba tala moloti ya bandoto toboma ye dotoni kokoma nini kaka mpona tunike ya balangi ebele euti na ngai te babanda etongelanga ata bakundi to babwaki na citerne na banga te elaka ezobomba ngai esili le seigneur elekinga makasi ata na suka mboka nga nakokoma nde lider halleluya yango nde kosalema bien-aimé elongo na nga sepela yemba bina wete oyo nzambe aloba ekokokisama halleluya papa na ngai nayebikisi te shilo na ngai singa na loketo te yo nde nzambe oyo ngai nasalelaka uta bolenge na nga ngai napesa vi na yo basimba nzambe nsima bakosimba ngai balonga yesu nsima bakolonga ngai bakita nyonso eza nule sans effet
Alléluia. Oh my God. Ozabanzambe te. Alléluia. Nakobanga te. Ema. Il a dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Il a dit de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution de méchants. Alléluia, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Alléluia, alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oracle de l'Éternel. Oyo alobi, yangonde koko kisama. Bien-aimé telema, yemba, sanjola. Oete miango nyonso mokili na molili esalaki. Ekolonga te. Yesu Kristo azanzambe. Yenda aza kokundela biso. Bituma ya moi pe ya butu. Azanzambe, hallelujah. ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kobanela ya kobanela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mpo ekolo epambolama mpe bayekongo bango na nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso osala ya minene utayo bandala bato kokongisi nini mpona mboka tomei na pasi ya temps pour tout yaka tobandela elongola yoe yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongo na yo tali tuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo simbola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo simbola loboko na ekolo tolingi tomona embo simbola loboko
kitisa moto na yo liboso baprofeta balako toyeba konzambe sembola loboko mobali ya bonzambe tokambola mboka elongo na yo tokonfese elonga elongo na yesu elonga 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 kitisa moto na mboka ya Kongo topeleli moto na mboka ya Kongo loboko mobali esala bokeseni tokambola mboka elongo na yo elongo na yesu elonga eza elonga 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 toyembi elonga na yesu elongo na yo elonga ezali elonga elonga je confesse elonga 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 na yo elongo na yo etokolonga na Kongo Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penza botalela biso makambo bandeko na banzi na bamakambo nyonso tu oyo tozali kolakisa bino na babilili baresume oyo tozali kosalela bino ezali mpo tolakisa bino ndenge nini bilembo ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali ya nzambe pe mingi bazali comprendre te bazali vivre kaka na ndenge ya kidiba. Bandeko soki otali makambo ezali koleka epai na biso bakongole lelo bakongole mingi bazali vivre lokola ba samaritain ndenge ezalaki na tango ya Jésus. Bazalaki bato bazalaki komona réalité na miso me balingaki kondima te. Bango babandaki kokanisa ete miracle ekoya na ndenge ya makanisi na bango. Ndenge tozali komona epai ya bakongole. Papa Simon Kimbangu asi apesa prophétie ya likamboyo. Mais tango réalisation nango ezali kosalama na mokolo ya lelo, bato mingi bakangi miso, balingi koyoka te. Prophétie ya Papa Simon Kimbangu, ba o bazali kondima yango, ezali bato yo bazali na kati ya vision. Mais ba o bazali kondima yango te soko landi malamu, ezali kaka okomona ba mobutiste oyo babotolaki bango beefsteak, tango bazali kokanisa ndenge nini beefsteak na bango elongwa, yango wana baza na tan kutu ya kondima te. Pe tozali koyebisa bino bandeko, soki lelo boye bandi komona ba mobutiste bazali kotanga Papa Simon Kimbangu bakosala lokola hypocrisie ya kondima Papa Simon Kimbangu, lokuta na bango. Tango bazalaki na bokonzi, bazalaki ata na ta ya kotanga kombo ya Papa Simon Kimbangu te. Lelo oyo oyebi moto soki akomi na pasiko akosala nyonso tu oyo mokili ekoki kolakisa ye. Yango noza komona epai ya bamobutiste bazalaki wana panda 32 ans totikala komona te sika nini baza kotanga kombo ya Papa Simon Kimbangu mpe koloba rien. Mais lelo oyo koyoka bango nyonso Papa Simon Kimbangu mais soko tuni bango na tango ya deuxième république tango bozalaki kolia kobola to bandaki koyoka bino na kombo na monoko te. Oyo nyonso to ezali nini baye komona ke pasi ndenge ezalaka. Bandeko oyebi tango peuple congolais na tango na peuple zaïrois azalaki komona pasi, bato bazalaki kutu na tina te, babandaki komona neti ondire mpo na bango pasi ezalaka te. Mais nzambe ayebi kosala ba makambo. Lelo oyo baye komona réalité bandeko,
okomona moto mosusu na tangu ya deuxième république aza kopanza mbongo bandeko me lelo oyo okotala boye akoma moto kosenga bato bamasanga na bamatonge osombelanga bière opeti ndenge nini mpo na nini wana nyonso tu ezali babiloko oyo nzambe nde moto azali kolakisa bango yango wana bandeko na mokili soko oyebi te osali mabe zonga mpe mwa nsima banda kolanda siko réalité kozala kaka teke lokolo oyebi ete ozalaki na biftek babotolaki yo kanda wana evandi ata baza koyebisa likambo ya malamu olingi kolanda te nazali koyebisa bino bandeko oyo nyonso tu boza komona ezala baopposant oyo bakei kuna na Belgique basangani eza nango kaka bascenario bakobeta motu na libanga ko bokomona ndenge ekosukela bango toza koloba yango ke oyo ya Joseph Kabila ezali ya nzambe bandeko moto akosa yo te baza kosala nyonso tu koluka po ete bakreye bamakambo meza kosimba te bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko mboka na biso ndenge ezali wana tokomi na temps oyo tozali kovivre na moment oyo tozali kokokisa maloba ya prophétie ya papa Simon Kimbangu me ebele bazaki diba baza kokomprendre te ebele bazaki diba oyebi ke eloko oyo bato ya opposition oyo bazali kosala oyo bozali komona bango na babilili bakomi lokola basamaritain oyo bazalaki bato moko te bakomi lokola bafarisien pardon bafarisien oyo bazalaki kondima ata makambo ya nzambe te bafarisien oyo bazalaki mitema ya makasi baza komona réalité na miso bamoni ete oyo nzambe atindeli bango yango nde réalité me bango baboyi me na suka na yango bayaki mpe komona ke non tosalaki erreur ndenge bato opposition ekosukela bango baza kokanisa ete tolanda kaka musuni ya mpakasa moto na moto akata eteni na ye mpo alia me mpakasa yango mpe bozala na makasi mpo na koboma yango soki bobomi nanu mpe mpakasa yango te bandeko maseke ya mpakasa wana nde kokota bino na mataku oyo nazali koyebisa bino bokanga date ya lelo nalobaki eloko moko bandeko mpo bato baza kokanisa nazali kosala liseki baaméricain oyo bakotaki na laboratoire na bango batali masolo ya Congo bakonsulte bamagicien na bango bamagicien bazwi baboule magique na bango baza kotala bamasolo ya Congo soki babimisi baboule na bango wana batali bakomona kaka molili baza komona lisusu eloko te na masolo ya Congo bandeko me bato mingi baza kidiba bato mingi baza koreve me bandeko boyebaka yango ke oyo toza kovivre ezali course tokomi na dernier virage oyo akosala erreur akobeta libaku mpe akokweya na se bato oyo bazalaki na nsima bakoleka mpo bakoya koleka ye na liboso bandeko oyo boza komona eza kosalama na Belgique wana oyo tokepa Tshisekedi etosala boye bascenario wana nyonso bascenario bandeko oyo ndenge babengaka yango bambangisama eloko eyi te nzelo ezali lokola nguma oyo asa kufa bazwi kaka nzoto ya nguma batandi yango na nzela soki moto aza koya talibo nguma me bakoyeba teke nzoka nde ebembe ya nguma oyo ndenge balobaka ebembe ya nguma esilaka somo te me nzoka nguma asa kufa na ye bato baza komona kaka nzoto nguma balobi nguma keba me nguma sa kufa eloko siko eza kosalama na mboka na biso tokoti na moma ya réalisation ya prophétie soki ndeko olandi réalisation ya prophétie te oza koluka kaka nakende kote nakuna na Belgique tokutana na Tshisekedi tosala réunion mpo tozwa bokonzi ndeko okozwa bokonzi te bamisusu ndenge bazali wana bokomona bango ndenge bakotelengana mpe bamisusu na butu bakokota na ndenge ya molili mpona kobenga bato ya pouvoir kosenga bapardon mpo ete bazonga na nzela
oyo naza koyebisa bino bokanga date ya lelo ebele baza kosala bisalela me bakozonga na nzela bandeko oyebi ekomi kokamwisa na makambo nyonso tozali komona lelo na kati ya mboka na biso bato mingi bazali kokanisa ete bayebi mingi me bazali koyeba teke oyo akozala na boyebi oyo akozala kaka na nsima ya maloba ya profesi ya papa Simon Kimbangu Nzambe atiaki kati na ye mpo na mboka na biso soko ozali na nsima ya maloba wana te ya profesi wana te ndeko okosala nyonso okoluka okokende meme kokonsulte bamindele oyo bino bokanisaka ete bango nde bapesaka bokonzi ndeko okozwa eloko te okobete mutu na libanga oyo nazali koloba bokanga maloba ya lelo oyo ngai mama Rosaline naza koyebisa bino ebele ndenge boza komona bango wana oza kotala kaka bango na bilongi aswafe ya bapouvoir etondi bango me bolingo ya mboka ezali te bino bokanisi bokopesa Congo solution soki boza koyepa bamindele po ete bokanisi bamindele nde bakopesa solution boza komikosa ntango oyo naza koyebisa bino ngai mama Rosalie na kati ya Congo nde sikoyo maloba ya profesi ya papa Simon Kimbangu yango nde solution meme bamindele ndenge boza komona bango wana bango moko na ndenge ya masolo na bango ya butu ya molili baza komona Congo ekomi ebale baza koyeba te ndenge nini bango kosala me bino moko bakongole boza kidiba boza kocomprendre te papa Simon Kimbangu na profesi na ye bandeko ntango bamindele baza kokota na balaboratoire na bango po balinga bayeba eloko nini mpenza ezali koleka na kati ya mboka Congo baza komona kaka molili na molili baza komona molili na molili me bino boza kocomprendre te boza kidiba Congolais lokoso voir Congolais za kokanisa ete tala ezali mboka na yo moko Congolais yo pozwa pouvoir il faut kimepa ya bamindele wana bakosumba bapulupulu bokosimba bapulupulu wana na maboko pe bokonyata yango na makolo bokokamwa oyo nga naza koyebisa bino bandeko bokanga date ya lelo tala nakoyebisa bino eloko moko bandeko oyebi ngai ntango nayebisaka bino makambo nalobaka yango po ete nayebi ete nazali na verite pe molimo ya Nzambe na ndimaka yango eke ezalaka kati na ngai mpo na nini bandeko oyebi bato boni oyo ngai natombola mongongo naloba mpo na bango na bamakambo babandaki kosala mpo na Congo boyebi combien bakota mai lelo boyebi combien oyo bakota mai lelo balobelaka bango lisusu te nakopesa bino exemple tokei nano epai ya bandeko oyo babengaki bakombata bana ya Londres po ete ntango wana bandeko ntango bakombata ya Londres bazalaki na moto makasi moto moko azalaki te na force ya kotombola mongongo mpo na koloba ntango wana yo nani soki bango balobi bino nyonso boza kolenga me na ntango wana ngai mama Rosalie nabangaka te natombolaka mongongo mpe nalobaka bandeko eske boyebaka yango ete ngai mama Rosalie na bamakambo na bandaki koloba ezali nde ngai nde mutu oyo nyonso nalobaka lelo ekokisami mpe bakombatant ya Londres bakota mai boyebaka yango Chakudia ayelaka bino bamakambo ya lokuta tango biso Radio Zumel 1000 totomboli mongongo tolobi boyokaka lisusu Chakudia mama Kalanga alingaki akosa bino na bamasolo Nzambe atalisinga Nzambe alobi mpo na makambo ya Congo boyeboye boyokaka lisusu mama Kalanga tango totomboli mongongo tolakisi lokuta na ye mama Kalanga wapi akotama ya kimati tokei lisusu epai ya Epaphrase ayaki na mangungu akebisa meme biso bato ya Radio Zumel 1000 lofundu ya nzinzi esukaka na kombo Epaphrase aloba me tango totombolaki mongongo tolobi boyebi ndenge Epaphrase asuka tina ndenge akomi kolela oyo abundi na gorille akoti na bahôpital akoti na hôpital boyebi yango te tokei lisusu epai ya Chatumba boyebi ntango Chatumba azalaki kolatela bato bavumvwela mpe kotia bato na milangi me ntango Radio Zumel 1000 totombolaka mongongo tolobi boyebi suka ya Chatumba ndenge suka
Chatumba kota maye. Tango toye kolobela lisusu tata oyo Tambwe Chichi. Tambwe Chichi asalaki neti ya banda pe ko babisalela. Toye kotombola mongo tolobeli ye. Boye bisuka ya Tambwe Chichi. Ti ekomika koti na hôpital. Wana nyonso tout pona kolakisa bino ke force ya maloba oyo Nzambe atie na kati ya radio Zumel Ndeko. Kosala lisekite. Biso awa soki oza kokende na solo ya Congo na ndenga ba aventure soki to tomboli mongongo to bandi ko tia kombo na ona monoko na biso ndeko okosuka mabe. Okosuka mabe lisekite. Ba kombata ebele lelo ba misusu ba benga biso ba koma ko yebisa biso ke bino boza batu moko lokola banganga maloba na bino soki bolobi suka na yango ifesela gange fe. Oui, parce que tozali ya Nzambe. Nzamba apesi biso eloko kati na biso po ete soki tolobi maloba na biso ezalaka toujours na force. Lelo ebele bakoma ko comprendre que radio Zumel 1000 biso nde batu tosilisa force ya bakombata bayebi yango. Bayebi yango. Bandeko yango na toza koyebisa bino Joseph Kabila azali ya Nzambe. Botika na bino ko beta mitu de gauche à droite. Azali ya Nzambe bandeko. Ata bosali ba makambo ndenge nini. Otoke ba réunion na Belgique oto sali boye. Lukuta. Boko telamiso. Secret ya. Bokonzi ya Joseph Kabila. Eza na Europe lisusu te. Ekomi na Congo. Esika. Prophétie ya Papa Simon Kimbangu eloba maki. Kuna nde esika solution ya makambo nyonso ezali. Tala na minute yoko ata ba mindele basali ndenge nyonso bakokoka lisusu te. Po ete force moko ekangi tous les quatre coins ya Congo. Ba mindele bazali na bayebi. Oyo bakotaka na ndenge ba mystique bayebi. Mais bino batoyo ba Congolais bozaka ka soifé ya pouvoir, bozaka kolanda kaka ngulu boko suka mabe, ba malanda ngombe ya bazoba. Boko suka mabe. Tshisekedi ndenga zali wana. Ye ndenga zali na sa ebiete. Asi alembi na ye. Mais ba biloko nyonso bozaka kosala. Ezali neti bozaka kokende kosala réunion esika ya Lion oya si akufa na ye. Ale bazwi kaka nzoto ya Lion batie wana bino pe boye bovandi bozoko kanisa Lion ko pesa bino solution. Or que Lion déjà asi akomi na suka. Ezali mawa. Ezali mawa bandeko. Nazali ko yebisa bino Joseph Kabila azali ya Nzambe. Bino moko bowiti komona bandeko. Marche ya PPRD oyo modele salami bandeko. Bomoni bino moko ndenge nini. Opposition. Bango moko bakamwe. Pona kolakisa bino ke opposition ya Congo basala kezalaka ba aventure. Oyo komona 17 partis politiques baye babengisi batu boya na marche komona tango mususu 1000 personnes pamba. Mais tela PPRD kaka bango moko. Bomoni nombre. Bato batondi na stade kuna na nini na Velodrome. Babisusu bazali banda plein. Bandeko. Nakoyebisa bino bomikosaka te. O ezali ba signe. Ezali ba signe ya Nzambe. Alors, nakoyebisa pe na bandeko oyo bakomaki pona kotuna ndenge nini Mama Rosalie boye bandeko. Bomi tungisa te pe ndenge ba misusu balobi ka on dirait ba sombi ete ngai moto akoko somba ngai te. Parce que soki pona ko somba bandeko ndele mbele nasina kenda kala kutu. Parce que zana makambo mosusu tokoko yebisa bino te ba proposition pe na zwa. Oyo ke soki pe na lobaki na kende na koko kende. Mais bo banga te. Biso tozali kobunda pona vérité. Pona bosolo. Na oyo etali po na mboka na biso ngai na ko linga teke esika oyo na ebiete vérité ezali te na kende ko sazarde kuna po ete lobi na sambwa pe lobi na regretter. Bo bange longo moko te ngai Mama Rosalie nazali naza mowumbu na bino
na kosalela bino mosala mpo na mboka na kopesa bino basango me bobanga te ata ndenge boyokaki mwa silence mpo na ngai me bobanga te mosala na ngai na kosala yango kaka mpo na kolobela ekolo na ndenge ya malamu mpe kopesa maboko na bakonzi ya mboka oyo balingi mboka ekende liboso tokopesa maboko na baaventurier te na bacomédien te oyo bazali kosalaka baaller retour kosombaka babillet koya na belgique bakanisi solution eza na belgique baza komikosa solution ya congo na ntango oyo sekret nango sikoyo eza na congo esika profesi ya papa Simon Kimbangu elobamaki soki bato wana baza kokomprendre te bakobanda kaka koyungana kotelengana o ndenge bayemba bozoko rond-point bakobanda ko rond-point kaka yango wana bandeko eloko na koyebisa bino tokeba na bato oyo bazali kodistraire biso me bokomona na 2016 oyo ntango bango baza kozelaka ya na décembre Joseph Kabila aza kokende bokomona nzamba kosala eloko moko bandeko bokanga malobo naza koyebisa bino nzamba kosala eloko moko ma bokokamwa na bato mosusu bino boza komona o bato ya opposition bakokende na molili po ete bakende kosolola na bato ya pouvoir bayokana po ete bazonga na nzela mais ntango wana tokoyebisa mpe na bandeko ya bato oyo bakonzi ya pouvoir liseke ezala lisusu te moto akokende asali baaventure na ye apres soki aye ale bozwi bozongisi ebo te mwa discipline ife ezala yango wana toza koyebisa na bino eloko eyi te nyonso to baza kosala solution ezali kaka kuna na Congo esika profesi ya papa Simon Kimbangu ebimaki mpe esika baevenema ya makambo yango mpe eza kobanda esi ebandi Joseph Kabila oyo aza ya nzambe miracle ezali kati na maloba ya papa Simon Kimbangu likolo na ye bandeko boyebi ntango Joseph Kabila azwaka bokonzi sika mobutiste baza koseka o président nini oyo président oyo ina neze ebele président oyo me lelo oyo bandeko bakamwaka bato bazalaki na mabandi ya mike na ntango wana lelo mabandi na bango efungwami ekomi tala minene bilongi ya bato mosusu ezalaki nanu jeune ntango Joseph Kabila azwi bokonzi lelo bilongi ya bato mosusu baopposant mosusu lokola bango wana tala ndenge bilongi ekomi bilongi esi efane bilongi ekomi makubuka wana boye soki atali na kitalatala aza kokamwa alobi yango mwana oyo nga nakanisaki ya kowumela na bokonzi te malgré nasali bamanevre na lobi mwana aza kaka na bokonzi Joseph Kabila aza ya nzambe bandeko oyo ezalaki nde po tolakisa bino ete oyo bazali kokanisa ete Joseph Kabila akolongwa na bokonzi baza koreve mpe bakokamwa basurprise nano esili te basurprise ezali ya ndenge na ndenge avant mpe tokóma na décembre basurprise eza ya ndenge na ndenge bandeko bokokamwa Joseph Kabila kokamwisa mokili bato bakokamwa mpe ebele bakoloba mindele bango moko bayebi me toza kokende na bino kaka bokanga maloba oyo ngai mama Rosalie naza koloba tokotunana bakokoka Joseph Kabila te po ete ezali nzambe nde moto atie ye wana oyo nyonso baza kogangaganga baza koyeba te me verité oyo nde ngai nazali koyebisa na bino yango wana na ntango bandeko na koyebisa na baauditeur oyo bomitungisamaki radio Zumel 1000 ezali radio oyo nzambe nde moto apesa biso esprit wana po ete tokoka loba kopesaka basango mpo na bino alors bobanga eloko te basombi ngai te bapesi ngai mpe mbongo te nazali mpe na kosunga mboka na ngai na nzela ya kopesa basango bobanga eloko te ngai mama Rosalie nazali wana soki bomoni ngai te boyebaka ete ntango mosusu mwa baprogramme na ngai nde esali ete boyoka ngai te banini me bobanga eloko te po ete nzambe nde apesaki biso mission oyo tokokende na yango ntina suka oyo mpe akosala erreur mpo aluka
atake biso na mission o nzambe apesaki biso moto wana akosuka nzambe akosukisa ye pona yango abanzi ete oyo tozalaki na yango po toloba pona ndenge nini bato baza kokanisa pona 2016 oyo bamisusu balobi ke Joseph Kabila kende bandeko boza komikosa basurprise nano esili te bokokamwa mpe bato mosusu boza komona bakei na opposition oyo ebele bakoya na ndenge ya kulisi bakonegocie po ete Joseph Kabila récupéré bango bokomona bokanga malobo nga naza koyebisa bino lelo mpo bango baza kokanisa esika bakei bakozwa solution mais solution ezali te solution ezali kaka likolo ya maloba oyo prophétie nzambe apesaki na papa Simon Kimbangu solution nde ezali kuna alors po moto ayeba solution na po moto pe akota na réalité ya solution wana vanda nde na kati na Congo kuna ndenge Joseph Kabila vandi wana nde okobanda komona nyonso na misu mais soko za kokime pa bamindele bango moko pe toza koyebisa bino baza koluka butu moi na ba boule magique na bango ezala ba-américain bazomona eloko te mulili na mulili mais ebele bakosurprendre bino prophétie wana masolo nango esi ebandi na Congo mais mingi baza kidiba un jour bokoloba mama Rosalie alobaki na banzi ete bandeko bozala motema ya kokita masolo na biso ezongi pe na banzi ete tokobongisela bino ba émission ya malamu oyo tokopesa bino basango nazali bobanga eloko te moto akorompre nga azali te pe namonaka moto akokorompre ngai te po ete soki mpo na kokorompre na batan oyo ebele tosali na makambo nyonso to tomoni oyo mpe bato mosusu baya na ndenge ya cc mpo na koyebisa biso kopesa biso bapromese mais toye kotalaka tolobi te bato ya mokili bayaka na maloba sukali lobi bondimi bango kaka bato wana bakokende babandi koganga mama Rosalie na ba radio Zumel 1000 to corrompre bango boye tolobi te tokosala mission na biso nzambe apesi biso po ete nzambe nde mutu apesaki biso révélation il faut tokende nango tina suka mais un jour radio Zumel 1000 mokili ekolobela yango mokili esi abanda kolobela yango mais bokoyoka oyo nini nzambe akosala ya minene bino moko bomoni ete ta oyo tozwi mwa ba mikakatano muke mpona ete tosalaka ba émission tala ndenge ba message ezali koya yango na toyebisaka bino mpe bato yango bozalaka mpe bato oyo ntango tozali kosala ba émission boye bose manifestaka mosusu komona aza kobanga kokoma émission koleka babangi akobanga kokoma commentaire mpo nini non sino te bakolataki na ndeko ozali libre mpo na nini bazali koprive bino basentiment na bino sentiment na yo ozali nango manifeste yango okobanga mpo ete mutu moko oyo asombela kutu tike ya poto te boye kokutana na poto mpo amibengi kombata ale yo komi neti moto moko bakomi koyebisa soki balobi landa sala boye yo posali sala boye yo posali te mais botalaka kaka ndenge prophétie ya papa Simon Kimbangu ezali kochange makambo badone nyonso to ezali kochange bandeko bato ebele bakokamwa mpe ebele bakofungola monoko bakotikala monoko polele mpe ebele bakoloba ete bakosamaki papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie awuti koloba boyebaka yango ete masolo ya Congo to kozwa bokonzi pona Congo masolo sikoyo ekomi kotambola likolo ya prophétie ya papa Simon Kimbangu na minute ndenge tozali koloba situation nyonso tu po ete moto akoka koresir na oyo etali bongo masolo ya Congo masolo nyonso tu ezali kaka kuna na Congo esika prophétie ya papa Simon Kimbangu elobamaki ekomi moment oyo ba réalisation ya makambo wana ekomi kosalama yo soki okanisi eke ndenge bato mosusu bazali koloba ete tango ya balumumba bayaki kozwa solution ya Congo na Belgique oui tango ya balumumba bayaki na Belgique bazwi indépendance ba makambo ndenge na ndenge mais sikoyo tokomi na moment ya prophétie oyo ya papa Simon Kimbangu po ete solution na yango ozwa yango okozwela yango kaka kuna na Congo soko ozali moto oza kokanisa ete ndenge oza koyepa bamindele eke
okozwa solution na masolo ya Congo oza komikosa pona tango oyo na ndenge ya masolo ya mystique ya molili oyo bamindele bango moko baza koyeba prophétie ya papa Simon Kimbangu eza kotungisa bango siko na minute oyo ya ndenge kosakana te po ete baza komona masolo ya Congo eza lisusu ndenge ezalaka liboso te sikoyo penza ekomi ete masolo ya Congo ekomi ozali kuna na kati ya Congo il faut yeba eloko nini oyo ezali kolobama eloko nini oyo ezali kosalama na kati ya Congo masolo ya Congo solution nango bokozula yango kaka na kati ya Congo oyo nyonso kokanisa ete epai ya ba-américain epai ya ba-belge ndeko wana ya bamasolo ya kala wana ezali babiloko ntango tozalaki nano na ntango oyo ya bamobutu banini me sikoyo vraie vérité vraie version bandeko soko olingi kondima yango te okozalaki diba pe bokozala koyunga na kaka kotourne esika moko ndenge lobi mama kozali mpo na solution ezwama na kati ya mboka na yo linga mboka na yo pe kende osalela mboka na yo na kati ya solo na kati ya Congo oyo nyonso azali kokima epai ya bamindele boyebaka ete prophétie ya papa Simon Kimbangu ekokanga bino clé boa kutu moke clé anaconda bato nyonso to baza koreve toza koyebisa bino ete prophétie ya papa Simon Kimbangu soki boza kolinga koyoka te kondimela yango te bokokangama na ndenge ya clé anaconda wana okomona ndenge nini bokosentir ke non babiloko toza koloba eza liseki te mingi bozalaki kokanisa ete masolo yango ezalaki liseki soki bomoni lelo président Joseph Kabila loboko ya Nzambe esimbi ye po ete prophétie ya papa Simon Kimbangu makambo na yango eza kokokisama likolo na ye bokomona bino baopposant congolais yoka message naza kopesa na bino bakwenda vutuka nyonso bozali kosala kokima awa na poto toluka solution pa bamindele bamindele bakosala boye bozali komikosa mpo na nini parce que boyebaka yango ke ndenge ezali wana bamindele ndenge bazali wana bango moko na minito na masolo ya Congo bazoyeba ndenge nini bakokosala te mais moyeba alakisa bino yango boye eza te bino baoyo nyonso boza kokima bokokanzaka solution tokozwa epa bamindele bandeko bokosimba pulupulu bokanga date ya lelo bokosimba pulupulu meme bareunion baza kosalisa bino wana na Belgique oyo tokende kosala reunion boyebo eza na kaka bascenario eloko eyi te vrai masolo eza na kati ya Congo alors masolo yango solution nango eza wapi bolingi boyeba vérité solution yango ezali na mboka nkamba nazongeli bino lisusu nalobi boyebanga ete masolo ya Congo na nzela ya prophétie ya papa Simon Kimbangu vérité nango to solution nango ezali wapi solution na yango nyonso ezali na mboka nkamba na banzi mingi bakoloba tala zoba o makambo aza koloba obengi ngai zoba me lobi ngai na yo tokotunana po ete ntango mosusu ngai nde nakobima moto ya mayele na mikolo ekoya bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali po ete minute na biso esili kokoka pe tolobi ete merci ya mingi ndenge bolandaki biso ute ebandeli mpe na suka pe tolobi tozali kobongisela bino bamasolo oyo bokozwa yango na nsima bangonga kala mingi te pe na banzi ete bokosepela oyo nyonso tu tokosalela bino comme banalise na oyo etali bongo mboka na biso bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso pe tolobi bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000 merci radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte volcan oyoki yango ya bien keba
Zoumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka. Nabengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bodise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko yoyo, Luzolo yoyo. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Jean-René Golo, Mamalantu. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Papitolas. André les Sapoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane, bayaya, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Soba, Souciat, Tuzolane bayaya, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Samba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osanga. Hubert Betamona. Kati Betamona.
bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete moyeba masango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana